Bonsoir mes frères et sœurs, ezalinga ya babino sœur Isabelle. Na lisusu liboso na bino ko répondre ba question oyo bandeko na biso basila kotuna na programme na biso. Avant na banda na ko saluer papa Limia Kambulu mbote na yo, maman Rebecca le prince. Bandeko na ngai nyonso oto sala kala bango programme oyo mbote na bino sans oublier ba abonner na biso nyonso. Sans plus tarder bandeko na ngai question oyo soki nani abomaki Yesu bandeko muto abomaki Yesu te parce que muto azalaki na pouvoir ya koboma ye azalaki te. Yesu muto oyo abomaki ye ezali Nzambe. Pourquoi? Parce que ekomama pona biso to bikisama esengaki makila etanga e makila wana ezalaki makila oyo ya mwana na moto ezali Yesu Masia. Soki totangi na Bible na tango ya kala ezalaki soki mutu asali lisumu be peuple moko songo le sali lisumu bakambi ube ba prophète wanda ko manyama pona ko senga bulimbisi ya mabunga wana. Sikoyo lele komi na tango na biso ndi tozwaki lipamboli yango tolobaka temps de la grâce. Nzambe atindaki mwana na ye akufa pona biso poto bikisama. Donc nabaye oyo bazoko ndima résistance ya Nzambe bao bazo ndima pouvoir na ye etant que mwana na Nzambe oyo akufelaki bango na ekulusu biso ba oyo voilà Yesu babomaki na Satana te parce que Satana azalaki na pouvoir likolo na ye te. C'était le Dieu le Père lui-même oyo akitisaki na se oyo a permetaki ya kokufela biso ye mutasilisaki mosala na ye kozongisa Yesu molimo liboso na ye po biso to bikisama. Nzambalola abatela bino. Bonne continuation. Merci. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place et bien sûr, emporté et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.